na public on sama pesaki on avait pendé musuna ko sala poto na ngwa ne ba ina ngai pe ba proposer nga ngome na boya kasi kisi proposer hein kisi ko ba na stade kisi na la bi ba proposer nga ngome na lobi ke to sala ki mpiaka doko lo bango bien lokola ngate na ko la sopende ba koma mpiaka moni ba tu vas comprendre que waze kwaza combattu na ndenge moko oko comprendre tete. Vous avez une information, bateau va triquer? Oui, oui, dans une information. Bateau va triquer pour les bon. Mais oui, au moins émission sur la ligne katana, na mano baka bakombo. On a maman pom na beaucoup battu sur la babu mobulu. Tiens, en tout cas on a accordé. Bartis muso bazolo bawana. Ozo ba ote bobona bona ba bine bon. To baka neti mukonza mboka parce que ye kaka. Yimu to kosala makambo tout de suite kaka mbala moko fachi béton. Abika mbamo bo yo solo ba makambo base quoi bon. Na pesa ba moyo beta oyo kaka mingi bazolo ba wana Olympia ba bien Zenith ba yebi Bercy ba yebi siko mikolo comme you arena wana ba ya ko comprendre mo mikolo ba ko se quoi moni soko mutakolo ba likambo ya banzembo ya baze quoi faut tout na pesa ko kango moni tozana batu mo baza curiosité ça en sorte que Congo kene liboso 29 ans kaka 10 artistes mais au moment ndeto le kana TV on a tous belé ya on a nos saka présent Fachiboy oni ikolo comme système wana so boni batu mbale bazolingana proposer bango balisa bango les afati proposer bango babeta na stade et la repos le baguette environnement oyo zalara ne te ressemble pas. Il y a musique. Oui et ça m'arrive aussi de regretter mon travail d'avant que dans un bureau dans tranquille bozana génie na mboka na bino tikana lo bata boy bozana mutu moko bozo comprendre yete dimanche Venangai Mokwa Bongo Félix Oazé quoi. Question est simple. Beats na musique ya Congo eza nini? Merci. Na pesi Robino Mundibu mbote mingi. Beat na musique na biso ya Congo ezali. Beat na yo. Beat na nga. Ouais. Yango na lobaki ne bandeli. Na sala ka musique pona komisa nzambe. Cours eza ya plusieurs points. Na échoué na cours ya plein. Botala bakour mususu bosala siko oyo égal bomona ke nazali échecté mais d'abord muto a critiquer concert wana face à la profane miseni na ona betela mpiakate musicien nini à travers le monde on va penser que non nga banana banda ezala kaka plein La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmag. C'est un peu rare, mais laissez-moi vous dire que je me suis réveillé à 9 h. Je puis charger mon téléphone toute la nuit, mais là, je sais comment vous expliquer, mon téléphone est presque déchargé. Je sais que vous attendez cette émission comme si c'était un match, mais ne vous en faites pas. C'est-à-dire émission au Bananango typé aussi là. Alors, fidèles téléspectateurs, laissez-moi me lever pour recevoir l'invité. Comme il avait promis, il est là. Fomoutou, l'homme des martyrs. Et les lobes qui n'ont pas Pembeko. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Merci. Ça va? Ça va très bien. Très bien? Très bien, oui. Et dans la très bien, il y a. Na très bien, il y a. Très bien. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez un niveau de base de l'émission à l'élo? Bon, on a eu un niveau. Oui, je t'informe que le téléphone est déchargé. Ah, d'accord. Non, mon abotini message non, moi na émission ezate na coach hôpital. Nous allons nous asseoir. Bienvenue dans cette émission, comme d'habitude. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir encore dans cette émission. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être avant de commencer, peut-être un message, un mot à mes téléspectateurs parce que c'était promis juste après Stade de Martyr que fallait écouter un plateau et merci de réaliser, de répondre. Oui. Donc, Nazan et Sengo Makasi Papimboma, Nandenge, Ozalaki dans Mayele, Robadija, qui Oyambanga après stade. N'a pas quitté.
Donc na ndenge pe makamni so leki yango na yelelo ko répondre na ba question na yo. Ce qui permettre ngai na remercier ba musiciens sur la culture pays vie. Vraiment ba musiciens sika bozali. Merci beaucoup pour na musala auto sali. Merci pour na bato to bazalaki na toloba ko s'occuper na likambo le kamalamu en particulier GFT Ibuka na maison na tout facile et lo kona na sepel singa mingi na pesi mbote mingi na alimbilo parce que yende a organisé ki likamona na niveau ya live streaming. Voilà bato tout ba yebi ki basala quelque chose, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en parler. Moi, j'aimerais vraiment que Ozala Nasiet Nayo, Ngapena Zala Nasani Nanga, et que Mituna Yangai, ba réponse Yayo. Et avant peut-être de commencer, j'aimerais que Sengayo. Nalito Kende na deux volets, c'est-à-dire Tobani Nabiso, Oezana no actualité, actualité da stade de martyr, to Suki na Oezaki Venemawana. To Bani Nabiso Penda. Ah, attends. Allez, Penda na si to Baxata 50 minutes. To Bani Nabiso na Otoko Banda. Après, tu proposes quoi? Que je sois libre de. Oui, vous allez libre. Voilà, alors, moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de t'avoir sur ce plateau, comme je l'ai dit. Hein. Lelo, non seulement tu as un stade de Marty, mais j'aimerais aussi que tu aies un bloc raté. Déjà, pour commencer, monstre. Et là, on est pour ça, on a embrassé carrière musicale. Oui, d'abord, Koyemba, on a remarqué que les créneaux moko, c'est facile pour nous faire passer des idées. On a par exemple un hymne national. Moni, makamusu ya mboka ososola ngo bien te mais soyo hymne national on comprend vision ya mboka. Makamu mingi on eleka na banzembo. Poto ndima franc congolais, il a fallu Koyemba. Alors on a remarqué que musique est un véhicule moko il faut faire passer des idées. Or on a la monique na zape na ba idée. Premièrement et puis Koyemba pona ngazali façon ya kumisa penzambe na banda carrière ya musique dans nzembo tétragramme. Oyoka kamona na imbi Adamu na Eva mémoire ya Nzambe. Donc pour ngeza façon moko pe ya faire passer ba message ya Nzambe. Voilà et puis na linga epeza la gagne pe na ngai. Na sala pe ba tout plaisir, nzembo bimi ba to somba. Ta nzembo lokola film ozobi na mamokili mobimba. Kasi ba résultat yango na. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis à atteindre ces buts? Oui. Maintenant nous to lo ba za but moko ba atteindre yango penate parce que au ligne ça na atteindre un moment on a sauté donc on a koufi on a décidé d'atteindre but mais est-ce qu'on reconnaîtra que début nayo tu t'es donné comme un parolier? Oui. Et aujourd'hui vous êtes plus passionné par la danse, pourquoi? Non, ça dit que artiste et musicien faut en aller loko moko ba retenir moni les mususu na émission na otanga comme ya Michael Jackson 2-3 fois. Ah bon? Parce que ce que tu bien, Michael Jackson, c'est un grand chanteur. C'était un grand chanteur. Mais là, on va arrêter na minko bina nae. Donc, là, on a imposé un pas à battre. Bah, d'autres là, on est en train de faire so ba moni que bo asala maramo bien, mais yé to moni par exemple, aïe marande bien, bah tu vas retenir. Abina bien, bah tu vas retenir. Voilà. Donc, naza toujours na makambo ya koyemba, ba texte ezalaka toujours papi. Au moni soko mutako ba likambo ya banzembo ya baze quoi. Faut tout na peso ka yokango. Moni tout ça na batumo baza curiosité. Moni bayoka ka ozoka likambo mais ozoka mutu boye ozo critiquer déjà me biété. Tantôt pende kona yo. Tantôt pe mona totanga na isika moko. Voilà. Tantôt pe tozana ba mi commun mozo critiquer nongai. Faut ba eloko ba critiquer ka. Moni na verbe to lo ba boye. Mutu ata yebioté ako critiquer ko lo ba mabe na yo. Mais ako lo ba bolamu na yote. Papi mo mayo ningo zawana bo mutu mano ano bengo mala mo papi azaka généreux. Yo mo sosa généreux to bataba talukuta. Yo mo na zala généreux papi. Mais mutu wana ka yebioté. Ako finga yoko. Dès le premier jour makolo ba bolamu na yote. Donc mingo bazolo ba wana to mutakolo ba na wezali parce que yebina yote. Et la repos le environnement Oyo Zalara ne te ressemble pas? Il y a musique. Oui. Oui. Et ça m'arrive aussi de regretter mon travail d'avant. Que dans un bureau, dans un tranquille. Voilà, nous avons travaillé pour l'entreprise. Ça t'arrive de regretter? Ça m'arrive. Oui. Mais on a continué à regretter parce que l'élo dans la musique,
nazwa pe quand même esika na senga ki ya batu te nazwa esika na ngai mabende ozwa ki esika ya batu nazwa ki esika na ngamoko moni lelo soso tala ba mission Congo okoloba pe ke non ndoya mokonza mboka zawana moni Félix Oise kwa zali monstre d'amour izina makanisi mokwa bongo ka obenga nzembo makam tout wana ezali ngai lelo wana esala ngai vraiment bien moni parce que na komi pe mutu oyo ndeti sikoyo bato bakovanda pe na télévision bazolanda yo alors que bakozala makambo plus important osala mais babitolanda nanu eloko nini Oise kwa koloba eloko wana c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que yo motango vandaka na makambo nyonso ozosala na évolution na yo quelle est la meilleure version de Oise quoi? Oui, Oise kwa za intellectuel za sportif parce que ne nazobina wana eza pena fozala pena sportif quoi teke osala sport te osala kaka bato bako comprendre langage na ngai zaneti bachura mboma a comprendre bike oui azo ba masolo l'imbattable ta kaka l'imbattable ba Jean Paul Ngambe ti lelo ba s'entraînaka moni ba Adrisha be bazibe ba quoi donc au monde amena ke bato wana ti lelo ba maître fils Lenkosi ba ko ba bena ti lelo ba s'entraînaka d'une part et puis d'autre part côté intellectuel au monde qui na sala quand même na bimisa livre le petit bonbon de la sagesse nazo komali susu na lingi quand même bato ermo batala nga pe lokolo écrivain lokolo entrepreneur moko ya musique na biso. Monstre, est-ce que aux alara na moi regret? Je sais pourquoi na qui dans beta et à la fin avez-vous un regret dans la marche ya musique congolaise? Ah oui. Nazana regret mo ya munene na musique na biso. Oh. Ah oui. Parce que so tali musique na biso. Ils ont la balle na Brésil. Moromona na Brésil, baza par exemple na combien de stades? Plus de 38 stades minene. Sans compter ba stadium, ba biloka mike wana. Comment baza la le premier te na musique? Mais biso tozali le premier en Afrique. Ndenge ba kulutu na biso musu basala ba succès, ba papa na biso ba taboulé, ba Luambo, ba Pepe Kale, ba yebani c'est-à-dire que biso to ba fondé la biso ba porte. Et nana ko nié que na musique congolais. Mais on remarque dans beaucoup de musique yango, contrairement à Belgique, la Brésil plutôt, où on a un stade de belé, bazo favorisé yango. Tout ça na salle spectacle té. Exact. On est tant au bêta na ba pour ne pas faire la publicité, la musique au bêta na ba Gombe wana tout ça. Ils ont salle seulement pour la musique té. Salle ba salle pour la musique ils ont déjà na podium. Et ba ya raté ba petit podium ba longoli. Té wana zali comme musique té. Tout ça dans le studio d'enregistrement, dans le studio, il y a répétition. Pour le studio, ça a mis balai. Pour répéter dans le pango, il y a bateau, aux autres déranger, voisin, c'est pas ça. Donc, au moment de la musique, il y a et là, on a des défauts, il y a aussi un puis tout ça dans le festival. Est-ce que vous comprenez que Mboka ya rumba, événement, le Kora, tout ça, au Kende, au Kende. Femua, il y a bisoté. Fespam, il y a bisoté. Vous avez la place, tous allés. Fallait tous à la temps festival moko de to na période moko ngoma Afrika et le connaît kenda wapi ballet national ne to ibela ki lianza babilo ka ningo na ezate donc on a que donc industrie na biso ya musique to ba musique na biso fondima bato bazo sala musique yango ça dit que contour ezate ezalo ko na moto zo bongi sa voiture azana ba pareil même ya kota la pante mais bon on a pe bongi pe peliko. Donc, il faut une mécanicien. Mais est-ce que cela n'est pas dû aussi à, quelque part, binôme artiste-musicien? Ça, on ne cessera de le répéter. Cela veut dire que c'est comme si entre vous, unité, amour... Non. Bon, oui, mais parce que, comme des balobangot, l'union fait la force. Oui. Makamozo le faisait tellement bien. Mais imagine-toi si vous avez 5-6 et que vous commencez à faire pression. Vous avez un ministère, tout un ministère. Tout ça déjà nombre. Ceux qui banent nous bazola ta mabé la classe barbaga faute na bango yo ne pas bazola ta bango bien te ba comme na âge osombe lamba te nani to osomba basket ba comme na âge osombe lamba te biso to na kuna âge on a te to na musique na biso to na couper na nazo expliquer yo oui nazo na ba moyen on azolo ba awa mise ba mise ne to linga musa na biso kasi ne ata moko na biso de sa tonga salle il y a concert qui ya sala pena ne
on a béton à Olympia de Paris, donc la salle la plus prestigieuse au monde. Bato bayo kaka Olympia de Paris wana mais papi. Ogoya na tongo, on dit biso to beta ki na minuit. Ogoya na ota na 8h, osaka kuna, tu te plains pas. Ogolia, ogolamba, ozo repasser, ozo sokola, bakamni soka kuna, c'est ça, une salle de spectacle. Ceux qui ça les alliés que non, bozo beta botelmi, bozo lata na ba voiture, non. Donc yangote, tout ça na ba salle wana te. Nous sommes encore des nains. Tout ça na ba moyen te. Sinon te ne moko na besoin de ça sala yango. Salle lokola Zénith. Tout ça na ngote. Nazo remercier l'autorité en mboka pona moni kota parler du peuple, ba salle les autres salles. Du peuple, il y a une grande salle qui se prépare là. Voilà, donc mais jusque là, tout ça na ba salle wana te. Yango moni industrie na biso ya musique ils ont peiné. Ils ont pas problème. Voilà. Ils ont maman yoka na ba tuté. Yoka nsi ba mise États-Unis ba ono so ba yoka na. Ba kuna c'est grave. Tupac ba bamba ki ba flirter, ba beta ki masasi. Moni. Yoka ba nguna ba bomanaka. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la musique congolaise était l'orpheline? Oui. Tu confirmes? Oui. Donc tout le bakizali orpheline na makambo ebele entre autres. On remarque la musique na biso Verkis qui a manga na za souté. Soko yebaki o Verkis za ko sala o comprendre le sens de la phrase na ngai. Mutu moko boy soka de amoni talent encadrer talent wana. Nani ngo sala ni wana lelo. Yono ba ba mise ba koma bato matolo. Bato fier lokola biso. Moni ndeko na ngai soko na benyo nazo senga yo so sana ko pesa ngai. C'est-à-dire que bato fier lokola binga na ko senga mutu te et puis nga na ba na nzambe boye. Na ko senga mutu te loko nga na zana. Dans ce cas là pinir ngai. Donc mutu lokola nga so na sengi yo c'est parce que na zana ngote. Donc mukolo pasi moni pasi ele grasoni na makasi yango na mutu asengaka. Obi ko za na pasi mo bozo mela kaka. Te na ovana kanzala te na senga mutu te metant mitsope komo baluka. Mon ami no yomo te pardon do salisangai. Biso to singa na pardon. Ça dit qu'il a souffrir tellement na komina suka. Mais dans le lendo ya ki musicien na ko senga mutu te. So que peut to sangi na ba moyen belé, to senga ba twani. Caché ba musicien ko za ko nditi batamatolo, c'est pas ça. Parce que toujours peiner pour na to ko réaliser musa na biso. Dans tout ça, si tu es arrivé toi à Yaro expliquer biso comment imaginer l'industrie industrie musicale congolaise. Nous imaginons d'abord il faut un Verkis qui a bongana. Bazate. Il y en a qui il faut un autre. Il faut mutumoka bima la Verkis qui a bongana. Vraiment je m'excuse quoi. Nazo beloko nazoloba. Batu mingi bazwa chance ya kokoma ba musicien par Verkis qui a bongana. Ba orchestre mingi otoyebi. Même tout, je ne suis pas là pour citer des noms. On remarque que ce type a été pour beaucoup. Alors il y a un moni azalaki pendant longtemps mon conseiller Miko en même temps mon conseiller Sonika parce que non il a joué un rôle. Non mon conseiller na lobaboy, il y a pas de producteur. Il y a pas de mécène. Donc ba mission na biso non. Est-ce que vous comprendre vraiment que Stade Wana ça fait 29 ans batonga yango. Kaka 10 musiciens babeta na kati wana. Et oui, ça ngasi ko que wana yope na kati. Oui, na métier na kati wana. Donc ça dit que 10 personnes kaka babeta 29 ans. Wana récite yango na. Combien de matchs c'est beta na stade wana? Nombre nango ko so tanga te. Mais la musique. Combien de pasteurs basala ba prière na stade wana? Belé. Mais pas ni bisoté. Ba pasteur musuku bazonga presque chaque année. Nous avons dit que la musique na biso ezozanga ba moyen. Nazo senga na bakonzi ya mboka. Tout ça na se permettre na senga na yemo mokonzi ya mboka. Parce que soso solana ba angelo er moko bien te malam na nzambe yemoko. Donc Fachi Beton nga nazo omona yo oyebi ke na lukana mona na yo pona le musuto solana makamba boy. Il nous faut un Verkis. Mutu o c'est-à-dire que yo moko débrouiller ka mokonzi. Débrouiller Verkis mo azala kaka mutu moko boya ko zala même na soutien à l'état asala. Est-ce que vous comprenez la musique na biso? Bana basi baza souté. Or kalezaki bongote. Kalezaki c'est-à-dire bozo tuna kuti yazo ça ni parce que tellement baleke belé. Mais lelo yo surtout le quoi la diva, l'actrice Barbara Kanam a communiqué sur le makambo ya ba bureau ici li. Moni. Doso o le tanga Maman Biliabel, Cindy Leker, aujourd'hui Claudia Bakissa, aujourd'hui Bakissa plutôt, aujourd'hui Nani Vani, aujourd'hui Solina, Barebo, et au moins amena que ça dit que ça peut beaucoup faciliter. Pour comme ça liste non moulaï mais tout le monde a bangoté.
moni et puis na fille oza ko yemba pa ya chala mona alimbisanga ko moni kimingai fille moi oza ko après liwa ya mama chala mona mazalaki na déjà alimbisanga te mais j'ai tenté moko za liwana moni Sarah comment est Sarah molimbisanga maman comme ekimi voilà donc na mukuse bana bango mingite mais ce qu'on pona ba fille wana ba bima bana koyemba mais il faut un verkis il faut mutu monga tu peux batalango ezali il faut mutu monga bima yo za na talent et ko banga te yaka ba otilo podio ba ko studio ba sala boy bona boy verkis za ko sala soka dégoter talent a pesi ba instrument abi voilà sala sikoyo ba instrument ya yo yelanga ka banzembo ngana sala ngona moni donc yango moni ba talent na biso ezo bimate to comme compter na ba compagnie mo nem sur ba cellulaire à organiser événement mo pour bon na ba talent na bino non c'est à notre état de faire ça parce que moni ba compagnie wana biso binkolo bazo sala ngote kasi ba talent petelemi ça tu as parfait. Moi je vais le demander en direct hein. On va demander au chef de l'État Nabo Sengi. J'aimerais bien que tu aies toi qui t'es capé ba idée. Oui ngai papi moma sans prétention naza usine ya makanisi moni donc moni so bat bavani na NASA balima matsa fusée d'après oko pesa neti idée nini neti na NASA ata so za mutamayele do yo faut c'est là-bas le bana OK non papi moma kile so ba secret moni osomeli bango secret soma baksana ba gâteau ko bosa na ngubate voilà parce oko pesa neti idée nini moni mais ce qu'on a dans mutu oyo na koya na NASA wana personne a sali 4 heures du temps limbisanga na koloba oloba na ebisio boza na génie na mboka na bino tika na loba ata boye boza na mutu moko bozo comprendre yete mingi ba comprendre nga mukolo sala ke na kufi ba niko tala sikoyo deti awa sala ki nini awa deti bo comprendre que ah bon ça dit que naza mutu oyo oko comprendre te bana musique na biso banda sans prétention nani ça comment okomi pe livre ba to ko ma te na maison mon a Peugeot na France mundeli na bango soloba ces livres ne peut pas être de cause à noir mutakoma kiango ceux qui sont noirs na bino Afrique il faut la noir et anti parce que là c'est les français actuels ba noir na bino au sentir ka ki mutu mundu mutakoma yebana ko yebana éviter ko komi mabe mais na langage na yo au sentir ka ki mutu mundu ezali moni et puis biso to sala ba erreur mo so sali livre sous photo na mutu mundu tchisu wana sima pour ça na bat baso mango bien te bon okomi kuna ndeni te na benga kulutu langa manda chibwa na bina ye kulutu ngana komi livre mais yeb sanga ne tiozaka makasi na histoire na makamona abi ozali mutu liboso komi et puis il faut préciser na komi sur nini sur makamona yemba na nzembo na biki bato ba comprendre même so ba idango bien te tika na fungula ngo bien OK mais bela bato to yemba ba nzembo bien awa ceux qui bango ba komate mais ba komisa na biki za facilité biso tout on a ba domo hotel donc il faut pas komisa ba livre wana seulement non ba no makamunga na sala da étude na makambe belé ba non to vandi na musicien te moni donc ça dit que omoni ba expertise wana nazo constater kaka mais les musu ba bazo reconnaître boy et yela ko to zonga na yo ka so ozongela no makambo na bureau ozongela no makambo ba entreprise mais oui ça m'arrive les longs nazo penser na investir na makambo belé parce que talent dans na musique c'est-à-dire que et tout le bani nini non ça les langues nyo sauter est-ce que vous comprenez que nazali parmi les quelques musiciens oyo bakenda na université ba otanga ça moni betina bazo c'est là open ba que non to c'est là comme université ni ngana kete ou bananga campus IPC ni non ifasiki to ni na ki ba université presque nyoso soki na ye et puis tant on a zo wana boza déjà au CP là so boza na problème na grand-mère pour me poser la question déjà moni tant na oyamba mona simbikre oh mais c'est dit qu'à base na Aristote toi bazawa ba accompagner na makamona lelo nazo sepela naza accompagner na prêtre Zeka na mokonzi Souza donc ba mona ande nazo ke na université donc toi même tu sens que non moto azana mamebela ko sala donc la musique ne me suffit pas il faut makamususu. Félix, tu sais quoi? C'est vrai, j'avais dit qu'on allait commencer par là, mais après, je regarde l'heure, l'actualité nous oblige. On va péter. On a fêter anniversaire? Non. Non? Non, non. Eh ben non, on va fêter anniversaire. Anniversaire à Yaya Jossard. C'est ah bon? Ah bon? Oui. En tout cas, bon anniversaire, Yaya. Naïbagité. Naïbagité. On a essayé de jamais qu'on bosse en mais parce que
lokola ngai moko nazala petite pe akofete nanga anniversaire te nazala pe na tendance mais sikoyo nazala pe na tendance koyeba baanniversaire ya bato te omoni nakoloba likambo oyo gene bato ebele kua bolimbisa ngai eloko naboyaka na anniversaire ezaka eloko moko ndenge batiaka babougie likolo ya gato so lina ya anniversaire nolongolaka babougie wana naoya liboso na yo mais pourquoi mettre des bougies eza neti bacérémonie mo ezosalama parce que gâteau ta basala ngo epai ya moto asalaki yango ya gâteau bino ti so babougie pembeni wana lokola nalinga makambo molili te namona neti ekebako on comprend est-ce que mutumo gâteau kaka bougie comme déjà ngai mutumo sko aloba ya linga bougie te po mona benda baye ba tirer mutu gâteau bino so bolia ya mo fulango c'est du soy tout na gâteau déjà vous savez la communauté de bien bouche c'est pas bien parce que moi c'est ça anniversaire ba longo lika bougie yo ya na soka na beta na comme liboso moto ça son anniversaire. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire et je promets dès qu'on revient, on va maintenant prendre la réalité de l'événement. OK, merci beaucoup. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, allez, bon anniversaire Simon Ikamba, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires, bon anniversaire à vous, de cœur avec vous et bon anniversaire à Karine Mancia. Trop de bonnes choses à toi. Et voilà. Oui, bon anniversaire à Lankoso Enoch. Un ami qui est à Paris, quoi. Donc, Lankoso Enoch, bon anniversaire. Bon, mon frère, ça va? Oui, ça va. Tobagi, première étape, et là, nous allons prendre notre deuxième étape pour enfin parler de ces grands événements. Déjà, je commencerai par dire félicitations. Merci. Parce Merci que ça se mérite. Hein. Je le fais partout, mais là, sur ce plateau, parce que c'était d'ici. Avant d'y arriver, peut-être, dans moi, oignon sur Tuokota. Stade des Martyrs Nayo, c'était vraiment un concert fait pour l'argent, où le Stade des Martyrs à Félix Oisé, c'était pour l'image. Pour l'agneau semi-balé. Pour l'agneau semi-balé. Oui. Parce que Moutako pensait que le stade pour kaka zana mbongo kobimisa. Parce que ici quand dans le baba montant, ça coûte trop cher. Voilà. Mais ils allaient payer pour une image. Au moni to la kaka ba politicien ba ça la biso ba makamo. Bato bazana ba poste ba on kande ba salaka. Biso pe à notre échelle on peut faire. Moni tozaki un économiste mo comme on est alaki John Maynard Keynes. Keynes wana otobenga le keynesianisme. Alobaki pour mboka ikende liboso, il faut surtout payer ba grands travaux. Au moment où on a à l'aéroport, par exemple, vous imaginez que le corps mingi y a métier que vous inclus. Ba comptable ba ozo misala, ba livreur ba mabanga, ba zelo, ba maman ba lamba kama lewa tout. Mais tant à l'aéroport on est aussi là, au moins écrit pe misala. Tant bo question ne loko mususu, non seulement bozo tonga, mais ezo créer a pe susu misala, ezo kotsa pe mbongo. Ya ono moni na niveau ya musique pe na linga na zala, na zan esprit wana. Il faut des grands événements. Et ben on sala ke événement minene ezo sala ke mbongo ba ezo circuler. Jour wana na futaki stade. Na futaki la police, na futaki muta ba instrument, muta podium, bato ba ya ba écran géant. Tout wana zo mona ke mbongo ezo circuler. Bato ba sala ba affiche, na kotela ba mbongo, ba panneau, etc. Économie ko marché car na ba grands travaux. Na niveau ya mboka comme na ba niveau na biso moko. Pendant 29 ans, stade on a 10 personnes kaka. Si quoi autant aux olobayo au foutail bambongo wana, tant au salaire mwana nyoso. Si nous devons être réalistes, le concert n'a pas été rentable. Oui. Na niveau oyo yo au dépensaki. Ce que tu bien on est au salaire bénévolat. Non, ça dit que ça boy na un investisseur au salaire bénévolat. Parce que on a besoin répondre yo. Pose la question oui ou non. Ah OK. Donc ils allaient un investisseur tant à investir, le quoi moto azolo na nguba, ko tuna été nguba se koli. Faut seulement moment moko boy investissement yo sala ki yo tala sko ba retomber nango. Kasi ba retomber nango to monaki yo investir après concert et bétamite. Un concert et bétamite. C'est quoi retomber zani. Mais retomber d'abord sur le plan to ba yambongo. Ils allaient bimaka mbala moko te. Ils allaient ko la bolona ki loko fo bozelango et mûrir pour ko bota. Au moni batolo bazota na internet wana. Ils allaient pena 18 caméras on a na moté. C'est là tout facile sur la 18 caméras. 18 caméras. Ça dit que tant on va tout 18 caméras on a ce qu'on va aussi ça monter. Là ça va comprendre ce que le salamaki.
Mais tout le monde peut déjà au ndambo tout le monde. Oui, na mwana yango wana kasi mais image wana etikali pour la Dans postérité. la image musu ya public musu batami bat moni na onte. Te yo image juste omoni soko solo belaka olingo belaka kama plein. Toya. Kozano président na roya, oye oui, bipeke na roya. oui, c'est-à-dire que image ezali etikali pour la libela. OK. Ndenge image ya Olympia tikala bat baby que non, voilà. Lelo image à stade etikali. Donc soki pour na makambo ya mbongo, oui, c'est vrai que tu dépensé. Mais ezaka ndenge moko ndenge to yebeli. Diti lelo na mboka ya Nero Mbungu mfumu ya banga moyo na kiseso mutu mususu bazana bango ko vivre modestement bakosala pe mariage na lopango na bango omona mutu mususu te photo lo esal mutu mususu te photo kende Dubaï ezali kaka prestige pe donc na sali lokwa neti na m'offrir quand même stade wana pour na carrière na ngai OK. na offrir ngo pour na ba cultiver ko bosa na ngo te ke suka na ngo reference ala kaka so beta wapi moni po donc mutu suka nango ba otunuka oso beta wa Le bete pour la réponse wana. yango peko parce que lelo yo bato ba beta Olympia te comme lelo passe pour na beta parce que ba combattant ba komi bona boy comme le regret mo libela malgré ba talent na bango to ebité so ba beta so na Zénith nga sina lika beta pour na salle oya munene tozana ngo to so to benga ngo salle et sika to ba place ya prestige lokola martyr ezate. Parce que yo tango dako ke kuna yo moko yebaki makambo ezelo kuna to yebaki te. Makambo ni lango ezelinga kuna. Pour stade yo OK, bon, c'est vrai que tu nous as dit que tu partais beaucoup plus pour les spectacles. Pour le spectacle. Mais bateau bazali banda bazota la beaucoup plus babi ko bata ma spectacle était c'est le plein. Oui. Siko yo papi mboma. Oui. Le premier de la classe azora ba point ma BPT. Donc pour mutu Expliquez bien pardon. parce que le premier de la classe c'est la makambo ya sommation. Makambo ya plein plus autant la siko ni makambo zali. Mais oui. Parce que ngamo na lobi ke to sala ki mpiaka. Loko lo bango bien loko la ngate. Na ko la sope ne ba koma mpiaka. Moni. Donc ça dit que batu ba yakité puisque déjà na lobaki yango. Batu fo bazala très content na artiste oyo na ebite so c'est salama. Avant ça, le spectacle, c'est comme un prophète. Dans le Bible, malgré que balataka, mais beaucoup remarqué, na olata bien. Dans le tout le monde remarque dans le Bible, na nous zalaté. Au son na lata qui m'a critique dans le Congo. En fait, au moninga, le na linga pa na yo, na da banque te, na da nga wana pété po makamusu oyo lobi I ngana bomba na loba o. Mon frère. Oui. Bah vidéo est circulée. Oui, ça qui bat que sur teki 100 000 billets. Oui, mais parce que tu as 600 mamans sur le bateau. Que on peut d'aller ngakana tout n'a pas idée risquer qui mana tout ni ka so yebi ko loba ki on a pas vidéo. Oui, dans le baki on. Loba ki hein? Dans le baki boy. Que jusque là, si tu as écoulé déjà 100 000 billets, et c'est vrai, c'était encore plus que ça. Ah, oui. C'est que billet en tout cas ma bien à Congo. Parce que billet mais ba concerté. Té. Bah, au moins, pardon. Non, il faut comprendre bien. Là, expliquez moi la musique. Au lobaki boteki déjà. Frère, moni ba frère bazoloba, ton ba sœur bazoloba nengwana. Merci beaucoup parce que bazo observer makambo na zoloba. Oui. Na lobaki boye. Donc si tu écoulé déjà 100 000 billets. Et jour 100 000 billets. Et puis jour où on a zoloba bon, na baksa sous 30 000 billets. Parce que s'il a déjà 100 000 billets. Donc ça 30 000. 130 000 billets. Alors, les alliés méchants. voilà. Moni, il faut pas comprendre que Wazé Kwaza combattu dans le moko, on comprend. Tant on a bandaki carrière sika. Les alliés boye. Tant on a bandaki carrière sika. Au moment où Bimisi Nzembo Liboso tétragramme, producteur Sila. Azobso Félix, ça va, hein? Je vends, il n'y a pas de problème, banin. Mais aux hommes Nzembo na ote. Ça dit que Batbazo Somba yango pour détruire yango. Pose à la marché. Argument au ça peut si Batba la banda ou ba on dit mapé. Mais ceux qui ba on dit mango sikote mais la juste vraiment makambo c'est salama. Que banze monanga musu Somba ma pour nous la détruire. Mais on expliquer yango ndenge nini papi mboma yo za mayele. Que ba billet au tekeli batu. Misusu nyoso tout teka kite. Boy bi ngana lo ba vérité. Ba staff ngana o tekela ba billet ndenge nini. Fona pesa bango. Pour ba billet. Non seulement ba yété, pour bango ba ko yame akaboli yangote. On comprend. Donc mutu muso asobi ba billet dayo eza pour détruire yango. Boya bimsi combien 100 000 billets OK bo sala tout bo 50. Mon père 50 000 pe ba ko pesa yo. O chepe ndako. Mais seulement au moni malamoko que non,
batu bazalité na erwana eza lokola motu apesi yo kisi moko kokufa na lisasi au contraire pena que non na za so ba tirer donc c'est bon mais jour ba ko tirer so ko kufi ko ne discuter ndeni puisque yo yebi que so ba tirer ngana okufa te mais tant ba tirer ozo kufa déjà motu wana mais quelle a été ta réaction tant yo moye na stade oui, sachant que au lobagi na biso tiki déjà sami bien mo yo moni penda boye justement na comprendre malamu te na comprendre que même avant na stade OK na comprendre que déjà que ngana bino naza na staff. Vous avez une information, bateau va triquer? Oui, dans une information. Bateau va triquer pour bon. Mais oui, au moins émission sur la ligne katana, na mano lobaka ba combo. Au moins maman ko pom na beaucoup battu sur ba babu mobulu. En tout cas on a accordé. En tout cas tanga no ba combo. Te na ko sala bongo te. Ba ko triquer yo pena yo moko maître. Maître au triquer. Na maître au triquer. Te maître ya ba hebi ke wana mutama sana. Est-ce que na ngo so banga likofi na mboko? Utabanga sufi bazate. Ba to banga suli kofi bazate. Ça dit qu'il va pas combattre et puis qu'il faut dans tribunal bon na bon loba kito ke na tribunal mais non que le tribunal pour nani parce que mutona yake osoki mbongo mais est-ce que tu te dis avoir été trahi aussi par tes amis artistes ou encore oui. Tu as été trahi mais na bien bongo neti tango na zo bimsa ba télégramme banzemo liboso wana quantité moi mingi somami batumbi yango il faut ça la mutu mo un artiste était donc ce que mboko yo za batu na passe alors ça va bande kona bino mo sala sabotage ngai na ko dans le kamo le la télévision et ça la bino passe tant on na beta na beta olympiade na beta sko zénith na beta péniblement et simba ku tout chorégraphie oui mais na banani na zo batu 2 semaines na Paris na préparer bango bango dans 2 semaines bango to sala là-bas une année mais na zala na ambassade ya Belgique na vana pena boy toujours collaborer na maman madame moko Katarina je pense comment on est oyoki bena muto asala na ambassade ayena litoi na yo président so lingi visa na simba solo la kana mutu boy musicien do yene mutu sa diaboliser awa oza visa te je me rappelle encore l'excellence Muzito naza na Paris to na bazeka na Paris pendant que nazo préparer groupe on est à quelques personnes oyoki bena téléphone eleli excellence Muzito abengio Adolphe Muzito vraiment mote pas ali mutu bien moko au salon côté a bengi alobi non Félix au senga kina kutana na ambassadeur ya Belgique na France pour na makamona ya concert baboyi na bango pour na mboka na bango moni de se sentir que aujourd'hui pena ya puya likolo ya mboka mais parce que na base so basmeza ki mususi ba boma kinga déjà donc mais na boyi kotanga ba kombo c'était un collègue musicien oya ke solo na bango ke soko ke na bango ba ko kima boye ba bangisi ba mindele nazwa visa wana te donc ba ku auto so mingi za ngo muta musika te moni je ne pense pas que l'esprit est bien je ne pense pas que lelo mokonzi moko boye fa banga par exemple ku ya jardinier moko boye te fa banga ku ya bande kona ba politicien mais ozo répondra ndenge nini na ba oyo bazo critiquer passage dans la stade des martyrs qu'est-ce que tu réponds ceux qui m'ont critiqué passage wana nazo comprendre parce que ils en a battu misatu otoko concerné na makama stade wana ils en a congolais mususu a côté na stade il y a après ça podium mu kongo zota nega public netu mutani wana webseni puisque il lingine za na public atali public ayoka ka musique na sima dikosi soko esili nazo imboko voilà donc soko yo netu mutani ngona ngoroba nini mais en a mutu mususu ko akoti abaluka ka ko mutala podium ils en a mutu mususu pa yaki na été coûte mieux ils en a batu mususu baso to la nini ko condamner spectacle concert wana to lo ba likambo salama ki wana pour spectacle était pardon likambo ezala ki jour wana parce que yaki na epete po ayoka kaka commentaire nana mutu mususu benginga no Félix courage banga bi courage nini habité pour na tangi article mo bazolo babo na habité linga yo mo ta ba image mais mutu ko condamner nga loba aibi musique te mais si c'est un artiste musicien alors on a comme musicien te musicien ni nango on a beta na piakate mutango le kam komso émission na ngai banana banda ezalaka bongo quoi nan na beta pena ba famille ba tuté baza muke na beta kaka plein so bingisa na famille na bino fo zalaka ebele non muto aso ko na répondre à question là muto ako condamner likambo oyo fo zala muto moko azani musicien te non pas monane spectacle bazé quoi te yé lokola pesa ka podium mu Kongo pesa ka spectacle mu Kongo ko critiquer d'ailleurs parce que batu bazala kité toto ba batu bazaki muke mais to zonge pai to ke ne pai to zonge pai
nini yango esalami na stade wana nga nalobaki avant te nalobaki nanga déjà avant que na stade wana na osala plein ya bato te na osala nde plein ya spectacle na kotondisa stade wana na spectacle stade wana na kolata na ndenge moko bobo osepela nango mingi na osala spectacle son ekozala malamu kote kuna merci mingi nazomona critique te elamba onga nalataki wana ti sikoyo tokoya tika kosima batero nga na ebite ça dit que omona makambo tu nalobaki esalamaki siko moto akoreproche ngai mpona nini osalaki baprophétie mo mpe esalami parce que ozolobela bamusicien j'aimerais tout à nos caméras il y a quelqu'un qui est passé avant la fin je lui ai demandé atigelo question moko oui. J'aimerais bien qu'on regarde ça Michel oui. Alors, bon dimanche Venangai Mokwa Bongo Félix Oazé quoi. Question nangeza simple. Beats na on a musique ya Congo eza nini? Merci. Napesi Robino Mundibu mbote mingi. Beat na musique na biso ya Congo ezali. Beat na yo. Beat na nga. Ouais. Yango na lobaki ne bandeli. Na sala ka musique pona komisa nzambe. Yango na banzemo loka ba tetragramme ne na utako loba wana ma mémoire nzambe adamu na Eva. But nange ezali musique ezali eloko ekolesa ngai ti lelo nasala musala musute so nazana chance akuzana na mwanda ko to denda ko ezaka mama musique donc but nange ezali à travers musique na biso to tombola pe économie ya mboka voilà ça dit que kosala makambo moko boye surtout o ba ko soupçonner te que musicien ko sala ngo le biso ba moyen permettre be kol musufu ezala ya biso ba orphelinat musufu ezala ba komona biso moni tout ça la action mon côté pour comme permet na obeta quoi pour tout le monde que les actions pérennes muto modi kembe atike la biso hôpital ya munene a beta ne so basket moni biso tout ça la action mon ezali ka poyo mo posa musicien na si jour que to so ba musicien to mona pe kangela ngo hôpital na ngai kangela ngelo boye te tout ça la biloko yo tikala libela mon frère oui to lali to la muki to tena ba koto lo bagi na biso non posez une émission le bail tenu au major one. Oui oui. En fait, Congolais, on dirait on a une problématique. To lali to la mugo beti concert ici liba 30 minutes 1 heure après. Total à main. On a 261 €. On a 260 € na Chine, on a nini. Tenya ngwana bakenda iko zwelo avec mesure. Xing Shang muto yaki nango. To yolobi na biso eza teni et uti na palais royal côté on a bato ba net ya ba réseau ba yeli biso ba cheli biso na prix nango entre temps yo seki biso makamsusu osomoni mutala tiango ya moins cher wana osomoni mutala tiango à part ne bazo tiango na ba mannequin osomoni mutala tiango eloko moins cher nengwana ne na ebeli ba congolais mutu ni sala takiango ti ndiko tazo komba lupango na yango voilà ça que ya bimaki na stade benga na komba na lupango. Jusque là, bah, tu as une photo de Michael Jackson. Parce que c'est comme ça. En fait, c'est ça qui est nini. Et là, les bossons ont qui pantalon, les pantalons, ils ont pèsé battre hémorroïde wana. Donc pantalon wana. Ils ont pèsé battre hémorroïde. Nendeni. Et mais yango zo moyen te, zo comprendre. Pantalon wana. Simanango. Dans une petite prêtre zeka lozeka. Kabina yo en Angleterre wana. Ils allaient qui nini. Rapidement. Au moniteur balin ko introniser roi prince Charles pour commencer au roi a remplacé maman naïe et ça qui n'est si comme on va exposer qui bilan sur la famille royale n'importe qui a quoi au kota a quand on va photo et ça qui bilo au texte mais tant au prêtre a tenu les photos zeka tini ba photo et dans ce temps la photo na bi prêtre tant ni tellement oh ça bien abi mais baté quand on était bien bon kasimeko so na bon a epsenga lobi oh na expliquer ndeni biso tout ba ba kanga ba photo e ba teka ngote na bi kende sala ni na zo ebisa bebi sana po biso abe bebi sana donc bebi sana quoi ça n'est que donc ça le contraire ça le contraire bebi sana akei abisi bango non ndenge za boye ba ebisi que no soko ligné la moyo mukolo biloko exposition royal lobby tant mukolo na ngwa ye expliquer abi monsieur ba teka ngote ndenge zali wana za pour une exposition donc tikana makambo wana. Mais dans la phrase où je dis en fait, ils ont pas nini habité dans un aya nanga zobeta concert moi munene na mboka na stade na lingaki yenda ala telamba oyo babi yana yo la sana ba preuve ka ba salo to beta ko
bamoni ba image ya ba Olympia bamoni ya ba Zénith babi o basala minene babi yango na expliquer bini za mutateni yango no moni kombo ya Afrique kombo ya Congo mutesalaki ki comme ça va se passer en Afrique parce que tous na droit ya osala la moto azali awa na kati ya royaume po ezali bilamba ya ba famille royale dimanche makambo lo bana si rodo muyeba nzamba oyoka omoni ata zeka pe place za ye moko témoin mais obi lokutani mutesenga énergie lisolo ngana na énergie langa. Amen. Il y a un moment où tout le monde 14 ça lembi donc banda ton ça aussi trop. Lembi donc ngai donc énergie ça non. Non constaté. Ba c'est peut-être. Le mambo le beda véridique. Makamu ya solo et puis moni ba preuve na ko na télévision te ya ba preuve. Ya monde toujours lukaka air moko. Donc ba mezande wana. Te preuve ya mutu temps ba bengisa na tribunal les alapé makamazolo ba. Oyebi pe que air moko soki ozolo ba makambo bo yeba que vie zo continuer jour so bo soigner na zeka. Monsieur tozui ya ko ya pa banyo lo ba makambo susu. Te insoignable. Donc tu reçois même ce que tu soignes alors kuto yekuti ni mutana ba vérité nyoso puis si mutako kene makamongo absenga bino ya nengo lingi loko ezala na solina batwana mais prix ba pesi vraiment na totika kaka ngabi prix nini na ko ba prité ozo imaginer eza bien te pona batwala nda biso do ba pesi prix moko na compte ko boya moni ko batuso ba boya na prix moni ote ya obetela na matanga bi 40 000 $. Yo mo moni mitaka mo ite boutique kaka po alingine ndeko betanga na matanga te mais apesi siko prix matanga siko ezali penake mo ite ba pesi prix ngana bino mais ça va y a pas de problème tant on bazu ba moyen surtout batona ba lobi na yeboy bon faut te sa vérité et lamba oyo à part famille royale moto to salela ko moneka Michael Jackson. D'ailleurs moto asala ki la mango zaka moko siko sa ko mukolo to tout na ina so ko ndima mais papi na isa blague te batuni tipa na bino je peux faire ça et la mango ezali pièce unique oh Michael alataki wana so tali na oyanga ba différence ezali mais c'est la même maison ba couturier à famille royale yo zo mona te ke banda makambo la mango banda ki so moni bati mutu mo balati yango et moins cher nengwana depuis samedi ti le loka mutu zola tangote ezaka bato mitema mabeka ka keno bazo mona te ke o wase kwa zo sala nenga lobaki na zo bunana ba américain heureusement que tout Michael la lata teni wana na leki bien te pour so comme il a tela ki ba mona mina ki ba congolais ba sala fort Michael Jackson kaka monstre. Oui. Comme toi, on a TV, Oui. tu peux cette occasion de revivre un peu ce qu'a été cet événement Oui, au merci. Stade de Martyrs et comme ça on va revenir. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, on va regarder ce qu'a été ces grands événements au Stade de Martyrs, mais ne vous en faites pas, toutes vos questions, j'arrive à en avoir et tout à l'heure on va devoir peut-être poser 2-3 questions. On regarde. Voilà, de retour sur ce plateau, il y a tellement de messages. Merci à Patrick Tshisekedi Salif qui nous suit en ce net moment depuis Lubumbashi. Clin d'œil spécial à toi, mon ami. Merci à Philo Ezaou, Papson Izebonga et bon séjour à Bruxelles en ce net moment. À toi, Willy Moucheni. Merci à King Makiadi de nous suivre depuis le Canada. Et pourquoi ne pas dire merci à Alain Trésor Simbi, Alain Itela, Thierry Zonde. Bon anniversaire à toi et clin d'œil à Yannick Zonde. Je reviens. En fait, ma caméra, oh, je filme l'image. Ce qui est il y a un nombre de cette image. Mais elle est bien. Mais le bien, le côté plein. C'est Oui, ça. on moniteur l'image tout à l'heure, tout le monde a quitté le stade. Tant au papa, Jean Bombenga Zoemba. En face, on a bakiti zaki ya vite. Le fait de l'ouvrir ça, on a plaisir. Il y a un monde conscient qu'on s'allume piaka. Ah, ce qui m'a quoi il faut le télémi. Dans sa téléphone, yo au quoi le bic la télémi. Il y a ça. Donc, mais na zoé baki, na makambo ya plein, tout ça li plainté. Mais na classe, les premiers abima quand on a cours mon côté, ils ont cours rebellé. Tout ça là, pardon, cours ya plein. Bon, tout suite. Parce que cours maman olata. Nabi combien tout suite. Cours à spectacle, tout suite karaté. Il y a son, tout suite karaté, il y a podium. Ils ont des paramètres belés. Il y a un monde dans la classe, bah cours à mon côté, ceux qui étaient des bateaux souvent, bah soit raté. Pourquoi ça en infirmité, ça va le cours à physique. Éducation physique, au monde comme on soit raté. Monstre, il y a quelques sélections de questions. Je vais rapidement lire. Hein. Bonjour, Monsieur Papi, pour le compte de l'émission. Monsieur Félix, vous savez quoi, il considère son concert comme une réussite ou un échec. 2. Est-ce que si aujourd'hui on lui demande de refaire le concert, il sera bel et bien d'accord? Ça, c'est Monsieur Rims Malongo. Oui, c'est pas la question de Makasi. La préférence na banda oya suka. So ba bina refaire concert. Si c'était à refaire. Ce qu'on a refaire en haut pour na salaka plein ou bien kosoka ko refaire boîte lobby. Il y a pas de problème. Mais si fini ba moyen beleza là. Pourquoi nga na zakolo ba ke na otoni sa stade wana te na batu.
parce que naïba qui n'a pas moyen mingité. Faut rappeler que je suis mon propre producteur. OK. Mais ils allaient na bateau ba kouraki na projet na ngai. Lokola Olivier Luzolo, il y a Ola Motors, maison mounene ya concessionnaire à la voiture. Abino on a fait accompagner un événement. Je le salue, Olivier Passazali. Patrick Pacons, vraiment merci. Donc, à Frissel, accompagner un événement. Donc, on dit que Nazaki n'a pas tout que net sinenge la compagnie Ninyo, compagnie Ninyo. Et puis, bateau ba soutenir ngawana, il faut remercier bango. Mais bateau qui a toujours ba charge lango ya minene wana. Podium, aussi là on a bateau stade, instrument, la police. La personne mote mingi na général Blaise Kilimbalimba, merci pour tout mon frère, pour notre soutien. Voilà. Donc, on n'est pas là qui toujours le baboyer. Donc, ceci c'était à refaire, mais évidemment, tout de suite même. Mais bon, ça n'a pas moyen. Il y a qu'à mobiliser Batoupo. Les lieux comme le col en est, ceux qui sont des tondi, ils ont le spectacle pays en et tondi. Bilama pour la tête qui sont des ma comme il y a qui toko. Bah, on se comme bien. Non, ils ont cours parmi les cours. OK. Voilà. Orpe, muto reprocher ngai nini, nenge ne connais pas poser question. Kaka makamona loba qui ont des salami. Na prometa ki bino plainte. Pour na yebi ndenge ba plan we salamaka. Moni. Na yebi nini ngo pe ko senga na ba plan wana. Donc ça là qui ont des points. Beaucoup d'argent na ngote. Déjà dans un plan salama o yebi ndenge salama mo saleli ngote. Mais na lobi hein. Outi na ngana loba makamusu na loba la tête. Loba. Mais non. Ça va nous aider justement à comprendre les taux crucifiés yote. Omoni mutu soka boti mwana. Quel que soit ma yéli courage naïe, je suis désolé à vous compter parce que na parents musu pa boko laïe. Ils ont un couple moti ba mo batangi sa bana na bango, ba mo basara na bango ba footing bango tout de suite. Donc on a botaki idée à stade. Nazako zelape batu musu pe ba kolisi langa pe oui. On comprend. Yangona o permettre ngai na sala ngona na télévision te mais rapidement natanga ba komo ya batu polem suna ko bosana. Même on a otanga te vraiment limbisa ngai. Mote mingi, merci mingi na AG Matembo Toto. Na aimé Pascal Mbongo Lokonda. Na aimé Teza Fondation. Le filigrane de la monnaie aimé Teza. Merci beaucoup. Merci mingi na honorable de Chris Lubuela. Merci na Raphaël Kibuka, honorable. Merci mingi na Debs Malungeni. Na maman Antoinette Kalambai. Merci mingi na Jules Alingete Kei. Merci mingi na Tony Mwaba. Amadou Diaby. Et puis l'argentier de la République, M. Nicolas Kazadi. Merci beaucoup. Merci la Peter Kazadi. Merci Mingina Diomi Nongala, Miller Lutelo, président Godé Wetu, Eric Gouanye Mobali. Peut-être dans la moment on a bossani, Boli Misangai, mon collègue la liste, au Bosanate Mozangisa. J'ai eu le soutien, Miller Lutelo, Simeon Moussindondo, Jean-Calvin Mouesso. Ça dit que tu as un soutenaki. Mais nous avons communiqué sur la Tangiwana. Nous avons brasserie à Mouna Zate. Nous avons communiqué. Puisque, Bangonde Bazana va moyen, aux hommes Taka Moutazo, mais Salim Somasanga, Moukongo Mobimba. Au coup, comparé, il y a un moyen. Il y a un déconant au bâti le boko na poche. Alain Tendai, pour ne pas oublier, Dread Carolage à Wechi. Ça dit que Batou va se mobiliser avec les moyens du bord. Pour nous retourner à ce stade, dans le but, nous avons un mabete. Au moins, on a une réunion politique avant ça, on a un bon bibaka. D'après on a un bon ndengona. On a faut le tika na yo juste mais yo non puisque t'es passé ngana il a plainte. Papi mo marqué histoire non seulement qu'on marqué histoire mais nabi que fona ça le spectacle ne sika moko digne. OK. Que ba drone ko leka likolo que ba image atteindre de la gombette. Drone ngeke leka peka kati. La atteindre la gombette ni. On a sécurité ça ndenge mona stade. On a minimiser stade na biso. Et sika o fachi beto yaka. Yoge Lukango pour la sécurité. Pour la sécurité 18 caméras, il va prendre nango. Ba caméra, ba biloko ya cher ezalaki wana. Mais il faut ça la sécurité. Mais c'est pas bien. Nabi, on remarqué loko moko. Te on remarqué loko moko. Na sepel na ba image au balaxia. Mwana moka mwasi ya muke ya zotombola boy. C'est rare na ba concert. Bana mike ba. Et salonde ni so vandi oki mutu asengi net bo to chane tseka luzeka. Avandi boye. Petit na moko ye aipsabi aviendeni. Kabela ngata mois décembre, essayer de na waze kwa ba jour. C'est-à-dire na piaka. Vraiment. Tala Congo ça na bakambu na zo yebisa yo. Non mon ko bote ba idée zo uta wapi. Mais ce qui mutu alobi ki to sala ki mpiaka. Ezali mpiaka o ezali ki annoncer.
Ah, c'est ça la différence aussi. Voilà, c'est l'Olympia qui a annoncé. Mais l'Olympia a aussi annoncé qu'il y a 100 000 billets déjà vendus. C'est là où on ne comprend pas. Il y a expliqué que Nazala qui peut triquer. Moni. Mais toi, triquer, tu as tangué la biso bango. C'est Moni ça dit Zaboya. Moni la musique na biso. Je préfère encore Mutumoko à critiquer concert Oyo. Pas un musicien. Na simboka momuke. Baninga no nyoso ba musicien. Baolo bani. Qui sont ces artistes qui t'ont appelé après concert Wana? Et puis baninga no nyoso ba musicien. Pourquoi tant que yo vous préparez événement moko bongo ba ko se prononcer te ba ya soutenir yo? Te kutokolo ba baninga ni sotoute. Il y en a qui l'ont fait. Moni Barbara Kanam le lot moyen à la stade des Alakité parce qu'il y a eu ma responsabilité dans l'État, mais il y a un message d'encouragement. Tu es dans mes prières, vraiment, je te soutiens. Ça va. Tu as les moussous émissions, qui ont soutien Barbara Kanam, qui ont soutien Koffi Olomide, où il y a commis en Belgique pour que ma famille. À ça, il y a un message qui est à tout cas, Kende, wana muta spectacle, des choses comme ça, moi, ça me touche énormément. Car ma part a fait un message, Adolphe Dominguez, même Rubino Nengolobiwana. Tout le monde m'a soutenu. Innocent Baloumé, il a mis ça dans la page, bien affilé, Nazaki n'a soutien, il y a presque Ndioso. Peut-être, Magamoussé Salami, Bato Bakota na page Yabatou, peut-être tout ça sali vraiment un message boyé, voilà. Mais Nazan a problème dans l'artiste et musicien, chacun a soutenu les gens dans Ndegenaï. Quand Fali te dit que non, Natindi ni Nangaï, comme on appelle, tapis, Yasewana, Betanango gratuitement, c'est un soutien. Bien que la bêtise n'a pas été bêta qui n'a pas francophonie. Mais c'était déjà bien. Je pense que la soutien d'artiste Nyonso. Au moins, artiste oya solo, azo c'est bien na makambo salami, on n'a pas au monde à plainte. Bozo nga lokola, mutu oyo azu quand même un examen, mais ezana cours moko comme on a plein azuité. Tout comme ça un problème té. Et puis nga mona sina lobaki déjà que oyi bata mokiliko, na loba phrase moko bonebi ke ko sala batu pasi. Au moins papi mboma. Batu amité mama be. Ba imitera Hermon Nzambe. Bako imiter puissance ya Nzambe po baza pe puissant baza na bambongo. Baza na ba poste minene, ils appellent en puissance. Bako lo ba pe makamuso za lokola sage. Bako lo ba pe makamuso za lokola moi justesse. Bon mona bato imiter mama be, bako kwa ko imiter amour te po amour za Nzambe. Dieu est amour. Ya ono monaka bato na imiter mama be moyen ba imiter bolingo ezate. Avec amour, qu'est-ce que tu peux dire la concert ya ndenge wana? Et puis, à moins que Moutoumou a l'année interview dans gâté, à Koutanika Mamon a stade Poiseka, Mpiakawana, mais na loba qui est déjà. Na osala, na osabatumi qui était pour, na ngamoko producteur, na mouké na ngana koki juste ko mobiliser, ko lata bien, ko blasa ba mission na ngapé bien, tout ça le spectacle moko bien. Mais na ko quitter les sous ko misa mbongo po ezala quitter. Ya ko mobiliser batou. Na ko loba na peuple congolais le monsieur ko mo esala bango passe. Est-ce que boyebi que pour un concert on a matchaka 3 panneaux? C'est ça en fait. Voilà. Il y a autant de choses qui sont là, c'est là où je me dis. Ils ont fait que spectacle était papi moment. Comment? Ça dit que Yosiko, ils ont la maladie, on est à plein. Les gars, la maladie à plein. Comme la place. Mais ça fait partie, il y a cours. Oui, et ça fait partie à cours. Mais ça fait partie à cours. C'est ça l'essentiel. Ils ont un spectacle aux huit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nakour, il y a son aux huit. Nakour, il y a invité, il y a peu de soutenir aux huit. Merci. Mais Nakour, il y a Balousa Caméra, Tamboussa Stade. Ah, Wanande. Nazuité. Si quoi, il y a plus sommation. Nazuika, combien Nazuité? Ah, voilà des photos voilà des photos cours ya son et à combien? Non mais ça va bon. On va courir dans 50 points au 20. Voilà ce que photo yeba. Cours ya son na stade des à combien de points? La culture yozanango. Oui. Est-ce qu'on système comme appelé? Ça dit que ça dit le complexe beaucoup boyang. Non mais na makambo stade ndenge comment okendele apparemment c'est ce que ça donne. Yango no moni T20 koki bat babeta ko na baza 10. Est-ce que vous avez un constat d'échec? Pour les artistes et musiciens, parce que les gens ont un discours à boyer. Mon amour, azana moi succès na yebi ke na go beta pe bien, mais plein le na kokate na beta na ngaité. Non, na ega pour na plein. Non, biso lo moko ba bazo na ngana ndako. Omoni baso batumi balé bazo lingana.
soit disant bazolingana mona bango na nzela pena bakangami boye neti ke soko c'est bon quoi le bana bango kaka neti bato bazana ba moyen oye pena on obi que non obi na sepe na couple na bino na organiser ka mariage dans ce cas là yo ka réponse oh non ba bengi yo est-ce que ba ebiso ke to balana ba ebiso ke bobona bona boye voilà donc nena lo banini ba artiste musu bazolo ba wana ozoba ote bobona bona balabine bon to baka neti mokonza mboka parce que ye kaka yo mutako sala makambo tout de suite kaka mbala moko fachi béton abika mbamo bo yo zolo ba makambo base quoi bon na pesa ba moyo beta oyo kaka ça dit ba moni yo na mwasi na mobali bakazi neti ke eloko sosanga bino mariage te eloko mo sosanga te ke bana ebisio mingi bazawa na so babiki bon podium yango wana stade ofele ba mateli 40 par banderole basali pena nyo surtout akoyate. Il faut y ba kota la bato ba. Et où t'es lié Ah non mais tu as raison. Mais oui, tu as parfaitement raison. mingi basolo ba. Ba mise ba trop na mboko yoko. Au moins stade wala baleka ngoka. Ba bien. Yoko so lingi exercice comme le sous passe. Baksa so Olympia. Mingi basolo ba wana Olympia ba bien. Zenith ba yebi. Bercy ba yebi. Siko mikolo comme you arena wana ba ko comprendre mukolo ba ko c'est quoi ça dit si ba kufa mukolo nzamba ko ba bato ah obeta na you arena ezaka ndeni okolo to bendo to ke signer ngope you arena mais nga sala nazo signer mikolo so na ebisio bato ba sepela te wallahi c'est que wana comme kindoki so calculer sur mambo sale ate wana c'est que biso moto c'est na président de la république ba benga yo ba fanso ba bisa yo tika biso kimia. On calculer sous salle ils sont aux États-Unis. On calculer sous salle. Madison Square Garden. Pardon? Madison Square Garden. Mon frère, ah, écoute, biso bande ono to zato se ba billet to yete. Kuna bande ono bazate. Kuna mentalité za mususu. Tete apana. Mentalité za mususu nazo expliquer yo. Bolingo to za na opona yo. Se bato bazo enturo ba ye bisote. Turo pena to loba, c'est que faux chef de l'état ba benga to loba. Plus jamais le monde dans la musique. Awa place yo zana ba famille na ba ndeko yo mo lobi to mdele ka ko kabi ba billet to yete on doit reconnaître un pierre bon kuna na nyoya non omoni siko c'est ko beta conseil ya biso to rosa 5 6 te ezane ngona te parce que mentalité za ndenge mo te américain au foot abia nabi est-ce que oyebi que soki maître Gims abanaka carrière ne awande abima pe Gims te eza esika zaleli soki muto modi kembe abetela basket ngo awa ngakutu bazo yebisanga li pare leki na yimo tazo beta oleka ye abima États-Unis d'Amérique ba France banine bato nande baye ba valeur ba makambo moni ça dit que soki lelo puisque comprendre le na lo banayo na échoué na spectacle té na échoué na tenité na échoué na makambo oyo na loba ki pété alors ngolo baté que ba concerne so azeka ba no beta bato ba no yate non ezali que na moment oyo est-ce que vous comprendre que makambo mingi o ezalaki ba prérogative na ngai mais là musu na bi que non pasteur wale saleka na salaki be mission lobi nini ndenge waze ko atikela biso to installer to sala makambo na biso pendant que ezalaki ba jour na ye même basali na nzambe musu balinga ondima te na sala bongo donc est-ce que en fait ba toujours ba dawa il a peut-être qu'on excuse wana non en tout cas la majorité ba tanga ba na conseil na balala ils na veiller non ko ba bongo te tout ça zelo lo ba mo bongo puisque temps ezalaki quand même on na veiller ko la mokape yo kaka oui les temps sont nganda oui ngana za na mi moko Julie Dien Adney ba journée muso ke na pena 5 matanga mon abiso pena Félix Léon na ke pena 5 matanga bon on peut s'excuser. Salut PM dit à Wazé quoi au début de sa carrière il faisait de belles chansons rumba telles que Parfum des femmes, Texto, Alita, Mutoba. Et pourtant, il était aussi fort en générique. Mais aujourd'hui, il y a des équilibres. C'est dit à quoi? Non. Une question de Claude Makondele. Est-ce que ça, il y a la TikTok featuring on a salé Fabregas. Fabregas que je salue. Tu es le meilleur, quoi. Donc, tu es parmi les génies de ta génération. Garçon, on a blague exaté. Tout ça, les TikTok. T'as même dans le comme on a TikTok featuring Félix Oazeka Fabregas. T'as là, à corriger phrase on va tout sous bazolo balikambu à l'actualité mais nous reconnaître que tu ça la forme bonsoir bonjour PM j'aimerais d'abord féliciter Félix Oazekwa de par sa prestation il avait promis un spectacle il l'a fait
doit pas reconnaître. Oui. Pourquoi n'avait-il pas invité ses collègues à son concert, notamment Weranson, JB, Kofi? Donc, moi, je me posé la question dans l'actualité. Kofi était mon invité. Barbara Kana m'a invité. Mais Kofi a un problème avec la famille. C'est tout à fait normal. Il fallait qu'il y ait ça. Et puis, Barbara a eu poste. Voilà. Mais, dans le stade, il faut bien inviter parce qu'il faut que ça espace à s'exprimer. Il y a un qui s'excuser. Auprès de on a bien qui peut bêta avant on a bata. On trouve la Jimmy Lito. Parti à Santa. Groupe ya Benda Bilili. Naba jeune oba qui peut pas rapper. Boli misanga po bino soutien bozo occasion bêtate. Voilà. Avec ça, il va te belé. Quelles sont les retombées de ces concerts dont il n'a jamais vécu depuis le début de sa carrière musicale? Quelles leçons a-t-il tirées de cet événement? Lors de son retour après le stade, qu'est-ce que sa femme lui a dit? Mais dans le lobby, oui, dans le lobby, boy. On va laisser là. Oui, dans le lobby, boy. Bah retombé, où il y a stade, où il y a le projet le plus fou, où on a besoin de visa qui est Olympia. Parce qu'il faut vous avoir un visa. Il faut vous foutre un billet d'avion. Il faut loger ma mission à Paris. Ça, c'était mon projet le plus fou. Il y a un moment où surtout dans le Olympia parce que les salles où ma mission est dans l'Olympia. Jamais comment on a besoin de ça. Donc, ils allaient faciliter. Il y a un vraiment, avec tout le respect, il y a cours, il y a plusieurs points. On a échoué dans le cours, il y a plein. Il y a un cours. Il y a un égal, mais d'abord, il faut critiquer le concert en face à la profane. Musicien ni on a bêté l'ampiakate. Musicien ni à travers le monde, on va dire que non, on a banana banda et ça la plein. Non, ça je peux le répondre. On prend, juste tout ça là plein, tout ça là pas banino bampiaka. Mais ceux qui mutaza na bolingo pour le rabazo ko imiter bolingo nzambete parce qu'il dit amour. Au moment ba commentaire musu tout ça la même là internet, tout ça ba commentaire mo le mususu. Lingano tout nanano, est-ce que j'agis avec amour? Est-ce que les Camerounais loba o ils accompagné na moi bolingo? Parce que bateau ba ko imiter bolingo te et ça bateau nzambete. Maka musu futa lango avec amour au monde abina ke bongo bateau ba na stade wana ba so mona mutakote na stade apesi podium mu Congo. Bateau ba yaki batala ki podium ba yebi ke artistiquement on n'a pas échoué. Mais pour les Camerounais il y a plein. Mais d'abord il faut la mutu dans complexe. Tout le monde a plein musu match à Léopard plein métropoli. L'important c'est que tout ça la plein bientôt marqué babi plutôt. Tout gagné. Tant que tu na stade wana ato toni siningini suka nango sali na bango où est le spectacle, où est le son, où est le bonaboy. Makamona nde ngana lingelaki ya on pe na tchaki ba moyen. Moi j'aurais préféré mutalo banangai teni wana lobaki wana boy. Bon après tout betaki no pe na forme té. Nazo ka critique au moins côté na bat baza honnête. Mais Corée wana pe ozo ki yango wana. Obi XOR azongi. Ah non. Merci. Mais Zarapenda Moussala. Moussala. C'est depuis l'année passée que tu as préparé Bankamouana. Kout bilo mito sala ki ngote. Oh. Ouais bilo mito beta ki. Oh ba c'est bilo msous. Non, ezala ki nango mais toujours temps ko exécuter ngote. Pour notre autant la temps. Mais est-ce que tu pas de maître chorégraphe ou ba bilo wana da yomo yé la rayo? Non, tanga mo na sala ba bilo ko wana. Mais le quoi les ali orchestre, faut tikape ba ninga ba pesa ba idée. Au moins teke bana ba litso batala ba TV surtout tiki mwana ba ndota bilo ko na mona ko buka loko. Oh buka loko ni. Ba bilo ko kende nongo boye. Eh wana ezali ba kasindika bilo ka Michael Jackson abuka batu ba makolo boni. Te yomo yebi ke loko ezana niveau na ngate olanda te. Yoko c'est la skota la TikTok, dans la fabrikas, landa sukonde tozobina. Tout est simple. Ah. On est pris par le temps, c'est comme je l'ai dit, hein, avec toi, et ça aussi pour ces années. J'aimerais te donner l'occasion. Oui. Moi, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, les téléspectateurs avaient vraiment envie de vous entendre parler. Moi, Bekivok Bisike Zalaki, je pense que Elongwe, à tous ceux qui t'ont suivi, qui peut-être se disaient, peut-être que Minito Oazé Kwaza choqué, Oazé Kwaza malheureux, Oazé Kwaza mal à l'aise. Quel message assurant au Goye Saba fanatique, Nabandegonio Soba Landio de partout. Nakuru Banabatuboye. Naïbité Sona et comme la la famille. Moi, on a eu, par exemple, le troisième, Mazolé là. Parce que souci les alaki abima les premiers. Voilà. On a souci n'anga alaki n'a satisfaire n'a pas point mingi. Mais
na satisfaire te quand na likambo ya plein tous en a complexe ya plein te matanga batu ba yaka batondisi me mutala mukaka te moni donc ça dit que ceux qui plein comment définir makambo ne surtout to va empêcher batu mususu ba beta na stade wana pendant 29 ans tous ça 10 personnes to beta na stade wana batu tous osé nandimi pe que ceux qui bat bayete ngana yo sala musana ngai léopard tango beta kapé ezala bongo mission sous bazar concert ba yebse batu ba kotita annulé na pas boyo ya ça la wana ezali complexe ote batu bazate mamono ya souté mais non batu wana ba betelo mbonda te batu wana baza teni yo lata te batu wana basala spectacle te ilingolo bati que plein est important te et ça important mais nengo lobi wana mais justement na ko ni ko annuler concert te bon na yeba que stade tondité na stade ni bele ko partir ndako OK on a vu batu nanga bazala moralement ça ne t'a pas affecté non na la bi bozo mona ki makambo sala makande na lobaki nazoya bomona bilama na kolata parce que même ba collaborateur na ngai mingi basali wana ba tournesol Condé tozana ba les matadiens basali wana Patrick Chumbu batu basali belé bon Germain qui temo ko azali batu belé basali wana ba yeba ki bilama na kolata te même ba mo basali ki surpris ba misu ba moni on na podium ba danseuse ba instrumentiste ba moni on na podium na bi bomona na kolata bien bomona to kobeta bien son ko zala malamu c'est ça l'essentiel. C'est ça la musique. Nabi, ceux qui se connaissent, tout ce que batondi est belé. Au point que na mutabeta mona sur la place de concert aux ala. Concert aux ala te. Donc même plan to limiter en kaka. Il faut ça la que il faut ça na niveau moko boye. Ngana yako sala musala musique. Et salamaki to salamité. Ba point où ngana lobaki na observer. Na observer en to na observer en te. C'est ça l'essentiel. Parce que ce que tu as dit comme un discours où il y a terre à terre, le discours il y a complexe. Où ça la complexe pour na plein. Tu vois ni les concerts on a pas bayete. Ba o baye wana. Do ba valeur te quoi. Donc au pesi bato baye qui faute quoi. Do fallait boya na bato, fallait boya na balinga na bino. Boye bino monde ni. Donc bato ba se déplacer pour na yo annuler concert parce que yo pour na yo il fallait bato za soki ndenge. Et ça complexe. Merci beaucoup. Merci Alain Grand, merci à tous les Cabestanais, merci à Bouyo, merci à Alain, merci à Rock Bokabela Bodor, clin d'œil spécial à Lévin Niwa, Doudou Mikina, merci à toi. Et aussi un grand merci à Serge Baïndoa. On va se lever pour clôturer l'émission. Un grand merci à Sinfo Mayenga et clin d'œil à Théo Zambrota, Kadis Mbouyi. Un grand merci à toi Sylvain BH, tous les amis, je sais que vous êtes tellement nombreux. JCP l'été, un grand merci à toi et Patou Massakou. On est à la fin de cette émission, mais avant peut-être aussi ça, Lélo, ceux qui m'ont aussi un conseil et qui ont bêta Stade des Martyrs, vu que l'équiwana, quels sont les conseils au PSAE? Oui, d'abord, il faut beaucoup de moyens. De moyens en hommes. Beaucoup de moyens financiers, il faut beaucoup de moyens. Esprit à sacrifice et puis détermination. Au moins, on a calme, on a une émission. Il y a un monde choqué, monsieur Sili. Ça dit que bateau, il y a un bâton dans la roue. Parce que, au moins, ma bé, au besoin de la moine en Zambie, tout bateau balingue en Zambie, Zambie va répondre. Ça doit se sentir que bateau balingue écoute na mata même na podium té. Donc, il y a au Lali, dans la 4h du matin, jour en concert, tous au sur la Zekatina Tongo, 4h du matin à Lali. Mais à 7h, il y a le président Bazolo sur le podium. Bazolo. Donc, il y a un moni, Nzamazo Rechekte, où est Salamiona et Zamaman Zambi. Public, où il y a qui wana public, on s'ama pesaki. On a bien pendé Moussuna Rosa la poteau dans l'angoa. N'est pas nangai. Puis, va proposer un ango, mais non. Kasiki, si. Proposer, hein? Qui c'est quoi? Ah, bah, tu as stade à Kiss. Dans la Bible, proposé un ango. Mais qui sont ça? Des gens qui sont pas tu vas y stade. Tu me bête en avant sans Kiss. Mais on va proposer un Kiss. Et bien là, non, surtout ça, les peu beau stade de Goton. On a habité. Bon, on est faut mobiliser bateau. Exact. Mais c'est quoi en termes de paye à recette? Tant que tu as déjà plus de 100, bon, côté pour le bail peut tout changer. Plus de 100 000 moins l'euro peso ni dango. Oui, oh, mais on a eu après on les la makamu ya bon hôtel. On y, n'a eu le même moment ya bon hôtel. C'est que ça va. On y, ça dit que il faut boyer bantou et bango qui voici quoi ça gagnant. D'abord sur le plan tout le bayamutu. Naïbi qui la salle logo moko. Nazo sala en sorte que Congo qui n'est liboso. 29 ans, car 10 artistes.
mais au moment où on a TV, on a tous belé. Il y a un autre présent Fatiboy. On y. Il y a un système on a. So boni batu mbale bazolingana. Proposer bango bali sabango. Présent Fati proposer bango babeta na stade. Proposer bango. Oh. Comme il y a un on a. So lobi na bina benga Fati. Na benga Fati obeta. Adolphe, la chère lui quand on bon excusez-moi j'habitais ça. Ah bon bah ça que nena beta sikoyo. Ah. Mingi bazolo bawana akoka. Mais na bina isa facilité. Il y a Didier Lacoste qui te félicite d'ailleurs. Ah Didier Lacoste. Message ouais. Voilà, na PC Mbote, merci mingi Didier. Ya yebi makamone ezalaka. Donc au beta concert nengo wana eza facilité. Alors bato bazo tenter ba Céléo bandeko na biso ba artiste émission bazo tenter que les mususu abeta pe na mo stade asala bona boye, vous êtes à féliciter. Mais nazo prédire bino boye ba que stade wana mingi moto o Rolanda sima waze quoi, ozalaka moto sa beta stade déjà. Parce que bato bozo bangisa bango. Pour année. Mais oui, parce que vous bangisa bato, au même moto beta déjà. Asala plainte. Même so bato ba eta bi bon na liboso bato ba Merci Richman Ansi, moi je te dis merci. Maman chérie, maman, je salue toute la délégation qui t'a accompagné. Oui. Il faudra dire que tu es bien entouré. Merci. Quartier Assani Azawana, bien entouré quoi. Ça dit que Naza, Nabatu Oyo, Nazo remercier parce que Babandi n'a pas événement Oyo. Mais là, on a solo avec Passe Zali, tout croire dans l'avenir du Congo. Le problème est que les politiciens, na niveau na biso tozali tous à rappel na grand projet. On a monté ça soutien makele les mêmes malina na komate. Hein? Oh, mais oui. Au moins makambo mutako lo belango bien, faut ça la mutaza musicien té. O biso moto beta na biso na ba plein na mampiaka. Moni. Mukolo mutako sakana nanga na obenga fali. Fachi abeta na stade wana. Et puis dans tout na ba olingi sou facha même na Olympia. Okuna des places za bisika bikauka. Sachant que yongo aux États-Unis. Non, on a fait l'effort aux États-Unis. On a été aux États-Unis. Bon, ça, on a été aux États-Unis. Et ils ont Madison Square Garden. Parce que c'est trop cher. Quoi. Voilà. Mais, il faut que. Mais il y a un mot sur le zaboué. Si vous faites un peu bon bête sur le stade aux ongles. Non, on dit pas? Mais comment? Non! Non, il y a un petit complexe. Non, on dit pas. Le compte plein de l'ongle déjà. Quand c'est plus que nous avons mobilisé bateau. Yo mona ba business ya otika bato na stade te. O mona ibisa waze ko. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.